Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomisana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino esika nini oyo mboka na biso ezali kozonga kaka nsima. Esika ete mboka ekende liboso me mboka ezali kozonga nsima po ete bato mosusu bazali koyeba te ete moma oyo ndenge ekomi ezali moma oyo Congolais nyonso tu il faut apesa implice na kati ya mboka. Congolais nyonso azali na devoir oyo ya kosala na kati ya mboka RDC ndeko. Ngai, yo, ye kuna, biso nyonso il faut tosangana po ete topesa na maboko pe tosangisa mayele totonga mboka na biso. Mboka na biso ekotonga makaka na ba discours ya milai te. Mboka na biso ekotongama na ndenge ete moto nyonso apprendre conscience pe ayeba ete développement ya mboka ezali mpona moto moko te. Développement ya mboka ekouta na makanisi na yo na ye kuna pe na ngai tosangisi pe développement ya mboka ekomonana na mokili. Bandeko mingi bazali koloba pona likambo etali 5 chantier. Mais 5 chantier ezali nini? 5 chantier ezali implice oyo président de la république aye atie likolo na mesa alobi ete po ete mboka na biso ekende liboso tala makanisi na ngai na moni boye. Azwi ide na ye atie likolo ya mesa alobi ete tobanda kobongisa banzela po ete biloko eutaka na baregion ya kati eyaka na Kinshasa na capitale po ete bato ya capitale bakufa nzala te. Pe aye koloba lisusu tobanda kokotisa banzela lokola Kinshasa ezali mboka monene tokotisaka banzela na mwa balabala ya mike na bakati po ete peuple a se retrouver na ndenge circulation ezala malamu. Aye kozwa lisusu ide alobi ete ebongi malamu banzela ekende ti na ba region. Banzela ekende na ba region milai ekende na ba region par exemple kolongwa Kinshasa bandundu epasoli ekeye ti ekende kobima na ba region mosusu oyo esika nzela ezalaka te. Ndeko lelo ekomi ete soki ozali na Congo ozali kuna na Kinshasa okoki kolongwa na capital okei peti
na Équateur na nzela ya camion. Po ete Joseph Kabila nde moto azwi likanisi asie likolo ya mesa oyo ya implice na ye apesi mpo na 5 chantier apesi baide ebele. Sikoyo tango ye apesi likanisi wana atie likolo ya mesa, ye na baministre na ye moto na moto pe akomi kopesa likanisi na ye na kati na 5 chantier oyo président apesi makanisi na ye. Moto mosusu pa koki koloba président ndenge yo opesi ide ya boye ezali malamu me namoni pe to bakise eloko boye omoni kote boye tokoki kosala boye tokoki basangisi mayele na bango moto na moto azali kopesa implice pe tango bavandi basololi basangisi baide na bango yango nde tango balobi ete bametre yango ya en pratique ezali kopesa développement ya mboka. Mendeko Congo pe ezali na besoin ya contribution na yo. Congo pe ezali na besoin ya contribution na ngai mama Rosalie. Congo pe ezali na besoin ya contribution ya papa Roger. Congo ezali na besoin ya contribution ya moto nyonso. Po ete Congo se développer malamu ezali kaka te tozelaka implice ya président de la République. Par exemple, bandeko po mona ete biso moko kaka nde moto tozali koboma mboka na biso, sima tozali koya kokosa makambo o satana to diabulu nde moto akangi mboka na biso bandeko likambo ya kokamwa. Pona nini? Par exemple na Congo okomona bakonzi ya SNEL bazwi bakable batie neti na babalabala, bakotisi bakable ya courant na babalabala po ete epesa courant engengisa quartier. Tango bato balali moto mosusu alamuki kaka na boule na ide ya ete aya ayiba bakable wana po paralyze baninga po ete molili ekota bandeko. Wana siko tokoloba nini? Tokoloba ete président de la République nde moto asali yango to biso moko ba peuple conscience eza te. Okomona moto mobimba bandeko tango bazali koloba ete moto nyonso to atelema po ete apesa implice mboka ekende liboso. Okomona moto mobimba na kati ya capital afungoli fosse septique na ye bandeko pe afungoli yango mai nyonso to ya nyei ebimi na kati ya balabala pe epesi solo. Ndeko bosikoyo yebisa ngai nde eloko ya boye bokoloba ete président de la République nde azali responsable na makambo oyo. Okomona basaleli bino bakanivo ya kitoko babongiseli bino nzela na bino bato esika kutu bato ya deuxième république bakipaki bino te banzela ya kobeba bamakambo ndenge na ndenge. Lelo bakonzi ya Congo bazali kosalela bino banzela kitoko pe bakanivo, mais Congolais azwi akomisi kanivo poubelle. Soko kei kotala bakanivo ya kitoko nyonso batongaki bato bakomi kobwaka bamatiti na kati, vraiment ezali pasi pe mawa. Alors boyebisa biso wana ezali likambo oyo bakoloba ete satana nde moto atia mboka na biso na libulu to ezali mentalité ya bato. Ifo bato nde moto esala po ete mboka na biso ese développer po ete Congolais na likambo oyo etali satana aza makasi na yango bandeko. Po lelo ndenge bato mosusu bazali koloba ete mboka na biso ezali na libulu po ebima ifo mokonzi moko akoya ayeba nzambe bandeko. Wana ezali ba distraction po ete soki totali na bamboka nyonso tu ya poto ndenge bapays ezali kodevelope, bapays ezali kodevelope kaka na conscience ya bato po ete nzambe ye moko asi apesa biso mayele wana. Sikoyo biso nde bakongolais tozali koyeba kofaire utiliser mayele wana te. Ezali neti moto azali kokende pa nzambe afukami alobi ete papa nasengi na yo sala makasi po ete Congo ese développer, mais nzambe akoloba ete tala moto oyo sikoyo elingi nini ngai na kitisa ba ange bakende kotongela bango ba autoroute bakende kotongela bango ba makambo ya malamu na nzambe alobi napesi bino cerveau, napesi bino intelligence, napesi bino pe sagesse. Sikoyo bino nde fo boyeba na kosalela yango.
jusqu'à présent Congolais bazali koyeba kosalela intelligence na bango te po ete mboka na biso ekende liboso. Yango na omoni ete bato mingi bazali koya kodistraire biso. Oh, mboka na biso satana boye. Oh boye boye. Te ndeko conscience. Ba mentalité ya bato pendant 32 ans ya kopola. Okomona tango mosusu kote mosusu bazali kosala mosala ya 5 chantier. Et comme na butu bato mobimba balamuki po baya koyiba kaka ba barre de fer. Oyo mosala ezali kosala mapo ete développement ya mboka. Yebisa biso sikoyo. Wana elingi koloba ete nde satana nde moto atindi ba angelu na ye ya mike mike po ete baya kosala kotia ki pauvreté to ki moyibi na kati ya Congo. Non, ezali nde conscience ya bato ifo esala. Avant ya koloba ete tozela mokonzi omoko akoya ye ayebi nzambe bandeko bo banda nanu kotala ba mentalité ya kopola oyo ya bato bazali na Congo, oyo ya bato ba makambo bazali kosala ya mabe, oyo ezali kotinda ete mboka na biso ezonga kaka nsima. Bandeko poto kota na lisolo lisusu malamu na kosenga kuna na régie esika papa na kosenga kuna na régie esika papa Botamba azali achela biso babilili totala eloko nini ezali kotinda ete mboka na biso ezonga sima, mboka ekende liboso te. Totala makambo wana ezali kouta wapi pe tomeka koraisonne toyeba eske ezali ya solo ke mboka na biso kaka po ebonga. Il faut mokonzi moko aya oyo ayebi nzambe nde mboka ekobonga. Ebongo bakonzi oyo nyonso tu bazali na Congo koloba ete ata moko ayebi nzambe te, bango nyonso tu bazali bato oyo bakokende na lifelo. Bandeko botika kodistraire bato avant ya koloba babiloko ya boye. Ndeko biso moko bakongole conscience il faut esala oya koya koyebisa bino ana mokonzi moko ayebi, il faut mokonzi moko président moko na Congo na biso aya po ete yenda ayebi nzambe. Ndeko eza ba distraction yo kanisi ata mokonzi oyo ayebi nzambe. Soki aye lelo na Congo aza kolobaka koparle ya langue, aza kosala ba makambo nyonso kote ya, mais soki na kati ya mboka miyibi batondi ebele yo kanisi ya kosala nini? Po ete ye akoya ayebi nzambe, oui bien d'accord, mais tango ya kobanda kopesa ba plan ya kitoko pona mboka bazali kosala, soki miyibi bazali kokontinue kaka koyiba ba câble ya courant kobebisa ba misala oyo ya kitoko pona mboka, yo kanisi sikoyo akosala nini? Yango na va ya koloba likambo il faut kotala nanu source ya mabe esika ezali kouta. Koya kaka liboso ya kamera te pona kosala ba Congolais plaisir ya koya koloba ete mboka na biso po ebonga. Il faut mokonzi moko aya. Me bandeko tango bazali koloba il faut mokonzi moko aya, ozali kotala kaka bato bazali koya koyebisa biso ba parole wana bango nde moto batiki mboka na biso na kati na kao. Ba trésor public nyonso tu yibi yango na tango ya deuxième république batiki mboka na kao. Lelo bakomi ba pasteur, lelo bakomi ba prophète pe ba prophétesse, bakomi koya kopesa biso ba prophétie ke mboka na biso ava bonga. Il faut mokonzi moko aya. Omani ndenge baza ko distraire bato mboka na biso po ebonga. Conscience ya Congolais nyonso il faut esala po ete ndenge ezali wana peuple congolais ayebi déjà liloba ya nzambe, ayebi nzambe sikoyo nde tikali conscience ya ba peuple congolais il faut esala oya koya koloba ete mboka na biso po ebonga. Il faut mokonzi moko aya wana ezali ko faire endormir ba peuple congolais po ba mosusu ba koloba ete bon nakopesa nanu implice na ngate na bomba na zela nanu ndenge balobaki mokonzi moko oyo ayebi nzambe soko aye nde na pesi implice. Ndeko zwa implice na yo kende kopesa na mboka kende liboso pe koteya bato oyo conscience ezali kosala te ya kobebisa koyiba babiloko oyo bazali kotia mpona ba bien public mpona population bazali koyiba. Tala bato oyo bino koki kobanda koteya mpona ete batelema batonga mboka balongola bamabe na bango oyo bazali na yango. Bino bokanisi soki lelo mboka oyo lelo tovandi na bapoto tozali koenvie yango ezali nini po ete conscience ya bato ezali kosala. Bino bolingi koloba sikoyo na poto awa mboka oyo bamboka na bango ndenge ezali ko se développer boy.
donc oloba ete bango nde bazali na baprésident oyo bayebi nzambe mingi koleka te. Ezali nde conscience ya bato ezali kosala malamu pe bazwi intelligence ya moko na moko pe implice moto na moto azali kose contribuer mpo na mboka. Mais totika ko distraire ba peuple congolais na koya koloba ba makambo ezanga tina wana ezali ko faire endormir ba peuple congolais pe ko komisa bango ba paresse. Ndeko il faut koyeba ete Congo po ebonga conscience na yo na ye kuna na ngai mama Rosalie papa Roger nani il faut esala malamu toyeba ete o ezali bien privé ya l'état pour na peuple il faut koyeba ko respecter yango. Comment expliquer yo moto mobimba ozali na ndako na yo ozwi faux septique ofungoli na moi makasi pe nyei mai ya nyei ezali kobima pona ko paralyser baninga wana siko toloba nini toloba ete na makambo na nyonso tu ndenge ezali kosala tozela kaka président wana ntango akoya nde makambo nyonso eko changer te. Ezali nde conscience ya biso bakongolais il faut esala bandeko biso na biso bakongolais tozali kosambrouiller pour rien mpo nini totelemi kaka likolo ya badiscours moko oyo ezali sans fondement oyo ezali kopesa rien oyo ezali kodistraire bato bazwi badiscours wana balatisi yango kazaka na nkombo ya nzambe. Nzambe alobi ete napesi bino sagesse intelligence mais ndenge nini bino bapeuple congolais bokoki kozala na mayele te ya kofaire fonctionner sagesse na bino na intelligence oyo napesaki bino. Sikoyo bino bozali koloba na ngai te mokonzi moko ye ifo ayeba nzambe mais soki mokonzi wana nde aye toloba ete akozala kaka soki abeti boye baautorute na Congo ebima mbala moko baautorute ebimi abeti bamentalité ya bato nyonso tu ya mabe oyo ezali na kati na mboka na biso echange mbala moko echange te bandeko moma yango oyo ya kobanda kotalisa bapeuple congolais mpona kochange moto na moto achange comportement na ye mpona développement ya mboka na biso na kotalisa bino sikoyo totala ndenge nini peuple congolais ye moko azali koboma mboka na ye ete bato mosusu bazwi batourne yango bazwi kazaka ya ndenge nini mentalité ya bato ezali kopola babengi ete balobi ete satana nde moto avandi na kati na mboka na biso yango na mboka na biso moyebongo eza te tozela mokonzi moko akoya. Bandeko congolais peuple congolais ayebi nzambe problème ezali awa peuple congolais nde conscience na ye il faut esala po ete nzambe alobi napesi bino sagesse pe intelligence mais ndenge nini yo moto ozali ntango nyonso nzambe apesi yo mayele ozali ntango nyonso tu avant osala likambo opesa implice na mboka na yo il faut oloba ete nao nazali kozela ete nzambe atindelanga mokonzi moko akoya mais nzambe akoloba ete me bato oyo balingi nasalela na bango nini donc nakitisela bango na ange kuna na Congo bakende kosalela bango nyonso ou bien ndenge nini te ndeko soko otali meme na bapoto ya mboka oyo bamboka oyo ezali kose développer na conscience ya bato pe mentalité ya bato il faut changer. Papa Botamba tiela biso babilili oyo ezali kolakisa ete mboka na biso ezali kozonga nsima po ete biso moko nde bakongolais bamentalité ezali ya kopola. Image s'il vous plaît. Tozali wana komini ya Kasavubu na balabala force publique oyo population balelaki pe bakonzi po esali plus de 10 ans balabala oyo ebebaki komaki impraticable na ndenge ya mukete kasi la même population oyo balelaki pe bakonzi babongisa bango avenue makambo bazali kosala ba egu nyonso ya balabala oyo bozali komona ekomi bouché soit na ba milangi ya ba jus na ya ba mai soit na bibwakela mwanza ya ba mai oyo ezali kouta na ba cuisine pe ezali kouta na ba toilette tala kutu ndeko oyo ye asala salon abimisa tiyo na ye kota na egu esika ya kodégagele mai nde awa tala mamo ndenge aza kobwaka mai tala oyo ye azobanga kamera lingala facile me akanisi tokofilme te tala tofilme ye abwaki mai abwaki ezali mai ya Thomson na bamatokolo nyonso ekoti na kati lobi balabala ntango mvula ekobeta ekozanga esika mai eleka ekozala boucher balabala ekobeba lisusu bano basoma bibende bauta kote ya limete kuna gingambo ou basoma bibende toto soma bibende bayiba bibende lisusu balonga ngolango c'est ça le problème. On n'a pas signé un an. Tout le bénéfice à les ongles. Donc de manière que tu as beaucoup de salité, moi quand on a assez de temps. Donc bah ma à l'ongoli full na ekuna aye au bord on a terrasse.
yango nde tozokoza toujours baproblème eza bantu bamato donc bamama so bazongoli basalite na bango bayeba bwaki heureusement kutu na kobima force bandeko oyo ya parking oyo ekendaka bakongo bango nde bazwa initiative ya kokure baegu oyo po te soki baclient bayeba matala babus bakende boma bazali koyoka solo ya kosakana te soki ali bato ya agence tozomona mai etoni oyo ezopesa solo bato ya mapango de parcelle babina bango bayaka kobakana agence tomona baclient na biso bazodeklare ke mai wana ezopia solo c'est pour cela tozoprepango bato mpe bazodinda awa bazokweya aparei mpe ezokweya na kati salongo ezali kaka te hotel de ville pe bakonzi baya kokipe yango kasi ezali yo mutu esika ovandi oyeba evandeli na yo soki ezali malamu to mabe na balabala force publique na commune ya Kasavubu population bango moko oyo bazali kobushe baegu mai kokende wapi soki mvula ezongi pardon soki oleki na avenue Lushiku na quartier Salongo na commune Lemba il faut okanga zolo po solo moko ezobima koto oyo ya wese bokoki kozala na ide te population balembi makasi parceke na lopango oyo bafungoli dale na bango ya wese mai nyonso ebimi na nzela bazobenga ngutu mai ya lobo ekomi kopesa solo ya kokamwa ekomi koderange bato makasi nde bozomona bazola bato ezokaka maboye population balembi po bazobanga lobi kuna babela babengaki lingala fasi ntango tokiti kuna tala constat tokutaki boyoka ndenge population ezexplike. Alors lelo na tongo na ba 7h du matin na lalaki sur le côté linga tina kati ya ndako tellement na kokite na bibi na lobi ti et comme le roi échange des paroles na ba parents ba kolo lupango toswani na kokite na luki numéro na bino lingala facile boya bosunga biso parce que tolembi parce que tozo vivre na ba typhoïde à long terme a on a ba choléra na bien l'état vaccin bon repère biso servir à quoi avec des histoires comme ça ils ont simbaté moyen te ngala web sabino ba ko lupango ba la kinga ba kubomanga parce que ngam na bengi bino ngam na zamu taliboso na se plaindre na chema kelele bazala moi la militaire ba kobetanga masasi ba kobomanga ba lukanga na tongo ba lukanga na moyi be na butu donc boyo kalikambo yo bomeka kote la biso bozo la biso moi solution match eza bena mabe ya mabe to sosoli na bato quartier totali bango bali ko changer te toke na bureau à l'état bali ko changer te la sini biso to kufa na solo choléra tina vaccin to zezani chaque tongo bazo dégager on a venu ndenge tozawa donc na tongo mabomo evimbi biso donc solo moko to benga bato commune baleka awa chef du quartier chef d'avenue donc baza informé mais vraiment suite moko bien exaté ya solo il faut bato bazalaka na politique ya bon voisinage mpo na makambo ezala kitoko na lopango oyo bafungoli wese na bango dérangement ya kosakana te solo oyo ezouta na kati ya dala wese na bango ekoya kobelisa bato pamba ere yango bourgmestre ya Lemba akata likambo oyo mpo bato tu bazala na kimia kokamwa na lingala fasi toloba bango mikolo nyonso oyibaka na yo kasi mokolo mosusu kosambwa lokola tire bouchon na nganda lotoko awa toza na Lemba pembeni ya rond-point Ngaba ndeko bozomona lali awa na mabele aza moyibi ayaki koyiba bakable électrique bozomona likolo awa soki pasala électricité te to atunaki te ake kosimba bakable na loyenge courant ebeta ye lokola mwana moke azolela bato baye kotala azoganga tia bama na babele olie population na baka na kanda babeta moyibi bakomina bakokelema bakangi babo bazotala ye tala mama na pongi alali dernier de phase akufi nanu te mazo souffrir na pasi tala makila na monoko na matoi voire même na nzoto mazwi batrace ya moto ya triphase ya courant kokama modele ya moyibi onenge bandeko bazoba na mikolo ingala facile 3h30 biso tolali na bandako toyoki eloko moko ekwei ebambani pa toyebaki teke ezalaki moto akoyebi ya nini sikoyo kaka na ba 4h du matin lere bamama bazokenda mapa toyoki abandi koganga sikoyo abandi koganga mama ye botiki nga nakufa boye botiki nga boye nakufa ndeni wi ti bamama oyo bazoleka mpo bakende ozwa mapa bayeba telemi bazotuna ye papa osali nini arépondre ata eloko moko te baleki bake na bango ti bato église mpe baye bato nyonso bazoya ti ndenge ntongo etani boye
avec une grande étonnement na tongo yo to bimi biso nyos to zo ya komona ke mutu akoyaki na poto ya nini azalaki na bapense auto kotia basinga oyo po tomone bizomona esengo biso nyonso tu mais banguna baleki mingi ayebwaki basinga na biso ya komwana azwi kuna azwi lifuta na ayaki nango omoni ndenge balobaka toujours mobomi congolais kaka ye moko congolais babiloko ezali éclairage public na cadre ya 5 chantier nyonso eza mpona modernisation voire même ya nzela oyo ya rond-point ngaba mais tokamo ndeko ayepo ayiba awa tala ndenge sukeli ye miyibi ete ya bino mpona makambo boye bosala yango su te ya sala awa tozali na commune ya Selembao na veni Mbalaweni na quartier Badiadingi. Population bele bozali komona awa batelemi boye ezali mpona liwa ya papa Yanfu Shek na age ya 71 oyo akufi likolo ya bamiyibi bayaki koyiba kable ya haute tension oyo ezalaka likolo ya bapilon likambo ya kokamwa ntango bazalaki kokata yango nzoka ndenge bomonaka bakable wana ememaka charge ya courant ya kosakana te kable ekatani ekwe likolo ya bandako ya bato etumbi ezikisi nde bozomona bensande esalemi koto oyo na kati ya ndako nde malchance yaki koleka papa azalaki na kati akufi mpo moto epelaki makasi bakonzi ya SNEL ya Selembao elongo na directeur ya Kin Ouest pe conseiller juridique bakitaki mpona kosala constat ya koyeba ndenge nini kable ekwei boyoka population ndenge ezali koloba en tout cas epesaki bevenema moko possible moto ezopela donc okokoloba te mais moya kobimela na porte ezalaki te mpo na salon déjà biloko ebandaki kozika mais nzambe ayi koutilize mwana na ngai ya mobali abi te papa tokokufa boye te buka ta na chambre mpo tobima na place tobimela eza ngolo ya nzambe kaka ndenge ozomona 3 moke oyo nsima na yango deka oyo ya SNEL abakisaki boye baza konte koyiba basinga na biso oyo eza koalimenter population na courant électricité ezofait partie ya 5 chantier ya chef de l'état e bango baza mpo basabote yango ozomona ete bayibi na butu singa ekatani ekwe likolo ya bandako moto akufi ya solo ezali na bato mosusu bazali baennemi ya peuple congolais neti miyibi ya boye koya koyiba na câble ya haute tension alors que boza baélectricien te bokokata yango ndenge nini tala cause na bandako ya bato eziki papa bato akufi ete ya bino me bato basali makambo bosuki bazwi bango bango pena il faut bakende mbala moko angenga kutu musika kaka na prison makala balia vungule na loso kotokisa ete ya bango na ville bela kokamwa neko bozomona aza moko parmi bamiyibi oyo bayibaki 17 metre ya câble ya moyen tension likambo kokamwa na cabine oyo bozali komona esi tolakisa bino na journal lingala facile manque ya kozanga courant pendant une année et permettre miyibi oyo basala opération na bango tranquillement déjà kutu bayibaki bake kotama njili mpona batumba babimisa bakuivre bakende koteka la police ekangi moko na bango population nyonso bakamwe miyibi oyo volonté bazalaki nango ya koyiba câble ya moyen tension boyoka awa na société mpe bakangaki moyibi ndenge azoloba bato bayiba câble oyo baza bakamarade na ngai tokola na bango bon nga atika bango leo ozonga après 3 jours na ye boye na bana na njili bakola biso na ye boye epaonke na biso tolala na bango ça fait da 3 jours déjà nga aza nanga mwana classe natangaka bango basala biloko na bango ya mabe nga nasala yango te bakende soki lobi na butu bake bayibi câble oyo die Martin na camarade mo babengi se magara bonayebi epete namona yeka ndenge ayaka ya solo population nyonso ya quartier de Bonhomme na commune ya Kiseso basepelaki makasi ndenge bakonza la police bakangi miyibi oyo miyibi ya boye basebele mosala bango koyiba na bakable ya telefone belge atikaka kala babimisaka bakuivre bateka bango kokamwa ndesi oyo moyen tension so ezalaki na courant menga wala mvimba kale technique lingala facile à expliquer bala Kinshasa pona kolia pona ko vivre il faut za kaka na mayele
kasi bandeko mosusu bakomi kosalela yango na mayele ya kimuyibi. Bandeko oyo mibale bazali kosembisa bango na parquet ya grande instance ya Matete mpo bakosaka bato ke bazali bamagistrat mpe moko azali soi-disant conseiller na cour d'appel ya Gombe kombo na ye mese pengapenga nzoka nde aza pengapenga ya Lukuta. Bakondane 12 mois na prison mpo ye mosala na ye kokosa bato kazali magistrat soki opesi mbongo ozali na problème akodefendre liboso ya bazuzi. Boyoka procureur ya grande instance ya Matete ndenge azali koexplike biso. Tokangi bato moko mibale, mutu moko kombo na ye il s'est fait passer pour conseiller pengapenga na cour d'appel de Kinshasa Gombe ayaki awa lobi ce qui allait kaka de temps en temps qu'on a pu escroquer asaleki na tribunal ya Asosa azwi kutu carburant kuna aleka pe na njili mais lobi tango aye awa il est venu me saluer mais namoni sa façon d'être Nandenga me présenté comme conseiller Pengapenga alors que moi-même je connais les conseillers Pengapenga parce que notre travail qui n'a dans les Bandundu. C'est comme ça que Nameka qui pour venir ba élément to bengi conseiller Pengapenga to bengi et puis on a trouvé que c'était un faux et puis mutu oyo bazala qui a appuyé que non c'était magistrat et to vérifier alors c'est un groupe et à Baïskro, au bazar en kati ya ville à Kinshasa, bazo utiliser bakomo bakonzi, bazo rebisa bakomo bakonzi. Alors lui son cadre ya tolérance zéro, to kangi bango. Ya solo tolérance zéro ezali ko kipete bande kwa boye bazali ebele bakosa bazali ba magistrat, bazali ba greffier, bazali ba to ndenge na ndenge ya justice ya mboka na biso, pe bazali ko lia ba mbongo. Esengeli bakonza mboka papa Luzolo Bambi fungola misu bana ya kuluna bazongi ya cravate pe mikolo ba tomboki 2010 ezeli année ya social mokonza mboka sa lobaki na discours na ye été ya bino oté ami sont des Congolais likamoko kamo makambo salami lelo na tango na quartier Jamaïque na Kitambo na veni Bompete mwana mobalo bozeli komona la police bakangiye pote anyokola population ye azali spécialiste ya koyiba ba câble ya courant kotumba yango pe kokende koteka loko ezali ba fibre kasi ayiba mokola lelo ezaki mokola suka bakangiye bayene awa na souciette boyoka chef de quartier ndenge azali koloba. Sur l'avenue Bopete, baïbaki 80 mètres. Na avenue Prévier, baïbi 60 mètres. Bon, na avenue Mutuelle, baïbi Lissoussou. Na frère Mboyo, au cours de cette année, baïbi plus de 5 fois. 80 mètres, 60 mètres. Bon, na avenue Chrétienne, câble mer. Donc, bâton de base. Batumbaka câble wana pona ko créer insécurité awa tango mulile ye baza kuyiba baza kusala makambo makambo ya boeza iko sala na ba commune ebele koyiba ba câble ya courant kokende koteka talande ko oyongoi lelo zaki jour na ye ya suka ya koyiba en tout cas souci ya population ezali akende kopema muke na seperka kuna lia fungule po yeba ndenge koyiba ezali mabe yom to tika lo sala makamba boy keba tu na ekokoka mwana mobalo bozali komona azali criminel monene awa na Kinkole tozali na commune ya Ntsele bazalaki ebele samedi eleki le 4 juin babomaki jeune garçon moko bakotelaki bafamille ti na pokutu basala makambo mabe pa ya bana basi kasi lokola la police na bana quartier bazalaki wana bakokaki te bakimaki mokolo ya lelo la police ya Kinkole oyo major David aza kokumbela masolo nde bakangi ye ba victime oyo baninga ya criminel oyo na ye moko bakotelaki bango pe balobaki na mikolo lingala facile boye namonaki asimbi machete bango anyatinga na mutu atenga machete soki mbongo ezate nazokata oyo libele
batiliser moi si ya camarade na ngai abetinga porte moi nazobela fongola porte ah matete ya fongola fenêtre tanga fongo fenêtre atali basoli na te ok tanga sima ye bazana babomi na asinga na arme la police to moni musala sali parce que o basaki service wana tito comme pas ya papa wana na la police ba policier baligote ngai après ko ligote ngai balali singa na chambre mwana baligote na mwana nga mobali ba ale balandi mama pesa mbongo mama bina na mbongo te pesa mbongo mama bito na mbongo te babi na ngai to ko bomayo ndenge to maki o azaki na sekuna dai monsieur so epoto bomayo bazui moi sinanga ba côté na chambre ba ke ne ba violer kasi la police akinkole basuka ki wana te ba présenter na batunyo so bana mibalo bozali komona bango bazali ba spécialiste ya koyiba ba télévision ba côté la kabatu na bandaku soko tiki porte kofungama e bongo soki bakutendo na bouton na téléphone na bluetooth pardon po ekokende bakangami beko population baza kosenga se eloko moko bakende tout droit na sepaka makala pona bango ba continuer ko vivre kimia bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini mboka na biso ezali kozonga nsima na conscience ya bato po ete bandeko babolingo bamisala oyo bakonzi na biso ya mboka bazali kosala na ndimi teke na miso ya nzambe akoloba ete misala oyo yango te bozela kaka mokonzi oyo akoyana oyo ayebi ngai malamu nde akoya kosalela bino extra te kaka oyo ndenge nzambe apesi biso bakonzi oyo bazali kosala ya malamu mpona mboka na biso yango mpe biso bapepe ifo mentalité na biso efonctionne po ete mboka na biso ekende liboso me badistraction tozali na yango bandeko tokomi kokosela nzambe bamakambo mingi yango ete bozali komona bapeple congolais bazali kozala kaka bamalere mpo nini na likambo oyo nzambe ayebi ntina te tokomi kaka kokoselaka nzambe makambo ndeko nzambe ayebi ntina ntango akelaki yo moto atiaki cerveau na kati ya moto na yo nzambe ayebi ntina ntango akelaki yo moto atiaki raisonnement esprit ya raisonnement na kati na yo mpe apesi yo sagesse apesi yo maboko apesi yo na makolo nzambe akokisaki biloko wana nyonso tuna kati na moto po ete moto ye moko atelema abunda amisalela meme biblia ezali koloba ete moto po areusir na likambo azali kosala ifo kotelema ifo kobunda biblia ezali koloba ete ndeko telema donc bunda sala mosala bazali ko biblia ezali ko recommander na moto nyonso tu il faut telema asala mosala mais moto mosusu ntango nzambe apesi yo intelligence apesi yo sagesse apesi yo makambo nyonso atie yo na kati na mokili mpe atie babiloko nyonso bandeko par exemple na Congo na biso tozali na babiloko nyonso oyo nzambe atiela biso na kati na mboka na biso bozali koganga kaka Congo mboka riche oui malamu mais soki bamentalité na bino bato ezali kofaire fonctionner te richesse yango tokobanda kobelela yango kaka na ndenge ya monoko si bamakambo oyo président Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali kokotisela biso na kati ya Congo soki biso bakongole mitu ezali kosala tolobi tosangana tozala bomoko bandeko mais Congo ekokende liboso oyo bato mingi bakomi kotikala kaka na badiscours oyo ezali stationné oyo kokosa na kombo ya nzambe o mboka na biso po ebonga ifo mokonzi moko aya ayeba nzambe bandeko yo kanisi soki mokonzi yo na ayebi nzambe boye kotia ye na kati ya Congo ndenge bino bozali koloba bamiyibi nyonso to bayibaka babarre de fer bakade ya courant banini batondeli ye kuna na Congo yo kanisi ata soki asali apesi baplan na ye ya kitoko ndenge bozali koloba soki bamiyibi wana baza koveele toujours na bamisala na ye ya kitoko azali kosala na mboka bino bokanisi Congo ekokende liboso bino bokanisi ata ndenge bobengaka papa Etienne Tshisekedi yo Moïse soki lelo mpe bapesi ye mboka yo kanisi soki lelo papa Etienne Tshisekedi asalisi mwa eloko moko ya kitoko na kati ya Congo obie po moko boye na butu ntango bato bake balali bamiyibi oyo bayibaka babarre de fer bake balamukeli yango bakeye esika bamisalo ezali kosalama ya malamu papa Etienne Tshisekedi asali bayibiyibi yango boyebisa ngai
est-ce que wana mokolo ba papa je du secret du président de la République nde moto asali boye to ezali conscience ya bato il faut sala yango na tolobi bandeko mingi bazali koteya ba peuple congolais liloba ya nzambe mpona kosala bato plaisir po ete bazali koteya ba mateya moko po ete bato balinga bango baya pembeni na bango bayoka liloba na bango oke ezali bongo te teya nano ba peuple congolais to teya na nano biso na biso problème etali conscience ya ba peuple congolais ezali ya kopola bandeko yo si omona moto mobimba alamuki kaka na butu po esprit na ye ezali nini akenda yiba câble ya courant ata bino moko bino bosimba omona moto mobimba motuna ye ezali kosala oyo alingi mpenza développement ya mboka afungola faux septique na ye na moi makasi abimisi nie mai ya nie na balabala eza kokende mpe koparalyse baninga eske wana ezali malamu ezali kindoki te yango na bandeko développement ya Congo ezali kaka yo ngai ye totelema tosimbana po ete mboka ekende liboso oyo nyonso tutolobaka ezali na yango kaka bozoba na bandeko nayebisaka bino ye moko nzambe oyo akela mokili naza sur esika azalaka ntango amonaka bapeuple congolais ndenge babetaka motu de gauche à droite ntango nyonso tu nzambe sala boye nzambe alobaka ete me boni bato oyo bazali babolole boye napesi bango nyonso napesi bango sagesse na intelligence natie mayele kati na bango ndenge nini bango moko bakoki kobanda kobunda te balingi nini natindela bango lisusu baange bakende na Congo po ete baange babanda kosala misala ya mboka na bango balingi nini baange nde baya po ete balongola makanisi ya bato oyo baza kuna na Congo ya mabe po ete babanda kosala mabe te no bango moko ifo babanda koteya bato wana balakisa bango ndenge nini oyo boye soki tosali ezali mabe oyo ezali malamu bandeko tokeba na badistraction ya bato oyo bazali koyela biso badiscours mosusu na nkombo ya nzambe me bazali koyeba teke ezali na bamakambo mosusu soki ozali koloba oyo ezali kolakisa ete nzambe apesi biso deja intelligence na sagesse ndenge nini koki koyebisa bato te ndeko soki mboka na biso bazali kosala boye te po ete soki osali boye mboka ekokufa soki boye me koya koyebisa bato te ate ndenge ezali yo na mboka na biso po ebonga ifo mokonzi moko aya me ntango otali motongo azali koloba babiloko ya ndenge wana ifo mokonzi moko aya kaka bango nde moto babomi mboka na biso bandeko na koyebisa bino eloko moko omoni bakongole oyo bazali lelo ete oyo bazali contre misala ya 5 chantier na mboka oyo bazali ntango ete baza kosala bamisala na butu bango balamuki mpona koyiba babien oyo l'état entier en place mpona babien public kobongisa banzela bamakambo ndenge na ndenge bazali kaka ndenge moko na bato oyo bakonzi oyo ya deuxième république oyo babomaki mboka na biso bandeko po ete bango nyonso tu bazali kaka bato mabe balingi mboka te alors yango na kosenga ba peuple congolais il faut conscience esala toyeba pourquoi mboka na biso ezali kozonga nsima mboka na biso ezali kozonga nsima te po lelo ndenge boza koyebisa biso oyo Joseph Kabila bote bino bokanisi makambo oyo Joseph Kabila azali kosala na mboka soki biso moko ba congolais bana ya Congo tolingi kobatela yango te tolingi koprotege yango te mpe tolingi kosala makasi te bino bokanisi eloko nini ekosalama na Congo jusqu'à ce que bokobanda koya kokosela kaka o satana te ezali nde conscience ya bakongolais botikaka mpe kokoselaka satana makambo esika oyo satana avandaki na ye aza kosala bamakambo mosusu bino kaka bozali kokosele makambo o satana mingi bazali kokosa mingi bandeko problème ezali faut de conscience ya bakongolais il faut esala papa Roger na pesi yo maloba merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie awuti koloba tozali koloba yango malamu ete il faut conscience ya moto na moto esala malamu conscience ya moto na moto il faut esala bandeko po ete ba makambo oyo biso bakongolais tozali kosala ezali babiloko moko ezali impossible nano totikala komona yango te ndeko tango ba peuple bazali kosepela po ete mboka na bango se développer
mais ozali komona bato mobimba oyo ke esprit na ye ezali kaka za kozela ete bato bakende kolala po ete amonaki barre de fer kote moko boye bachinois bazalaki kosala mosala na Kinshasa po etala mokela yango butu akende koyiba babien oyo ezali babien privé public mpo na peuple. Bandeko yo si omona bandeko na mboka nini moto avandi kaka na ndako na ye esprit moko yeli ye akeya fungoli fo septique ale mai wana ekomi kobima na balabala mpona koparalyze baninga ezalaka te. Yango na tolobi ete tolobaka yango ntango nyonso ebongi malamu leta azongisa systeme oyo ezalaki ya kala ya kokanga bato pe kofutisa bango ba amande na bandi ete soki systeme wana ekoti na kati ya mboka ekozala malamu. Pona tangu ya Belge ndenge bato babandaki kofuta mpaku soki obebisi soki osali boye ezalaka malamu na moni. Kongola zali moto oyo kaka ifo kosimbelaka ye fimbo pona koyebisa ye sala boye po ete soki osimbeli Kongola fimbo te Kongola azali moto oyo nyonso tu akobebisa pe Kongola azali moto oyo akoli na to azali nanu moto oyo asala melami pona nanu makambo tali demokrasi te po ete Kongola aza koyeba pe ntina ya demokrasi te Kongola aza kokanisa ete demokrasi ezali ete sala ndengo lingi finga bakonzi liboso ya bakamera loba n'importe quoi mais Kongola azali kobosana ntango bozali kofinga koloba n'importe quoi mboka ezali na besoin ya impisi ya moko na moko po ete mboka ekende liboso. Bandeko boyebisa biso nanu bino bosi bomona mokonzi nini ata wana poto mokonzi wana asali na bambula ebele na kati na bato basalaki pendant 32 ans ye pa azalaki na kati babomi mboka bapie mboka mais lelo komona ete kaka bato wana bakomi ba bon conseiller baza kotalisa bato ndenge nini bakongole bakoki kobanda kolia 3 fois par jour alors que na deuxième république batalisaki biso yango te lelo babandi kolakisa biso ndenge nini bana bakoki kobanda kokende kelasi sans ke bafuta baminerval alors que na ntango na bango batalisaki biso yango bamonisaki biso yango te lelo bakoki kolakisa bato ndenge nini bakoki kotonga mboka kitoko alors que na ntango na bango mboka ezalaki zamba batikaki mboka na kati na kao mais boyebisa biso wana ekomi comédie to ezali mpona kopesa implice na mboka. Ndeko na koyebisa bino ya solo bino biso bato vandi na bapoto il faut toyebaka kotala ndenge politique ya bamindele ezali kotambola. Ndeko oyebi modele ya bato ya deuxième république ndenge babomi mboka pendant 32 ans bino bokanisi soki ezalaki na bamboka neti ba France, Belgique, Angleterre eza na États-Unis bino bokanisi ete bato wana bakosala lisusu na kati ya politique na makambo etali leta mais bakopesa bango ba carton rouge bavanda mpona libela po ete na poto ezali crime monene oyo bato wana basali. Ndeko pendant 32 ans bonyokoli pepe pe boza kokima na mboka botiki mboka zamba lelo oyo bato mosusu baye nzambe okeli biso mawa tala bato wana bandeko naza kokosa bino te ata ndenge bozali koloba lelo mpona Joseph Kabila mais misala oyo chef de l'état azali kosala na Congo bandeko il faut zala kaka motema mabe po soki toteli ndenge bato ya deuxième république batikaki biso te il faut zala kaka motema mabe pe bato bazali koloba ete balingi ba peuple congolais te bolingi ba peuple congolais te naza koloba yango Joseph Kabila ndalingi ba peuple congolais bino bolingi yango te mpona nini soki moto alingi ba peuple congolais na misala kitoko ndenge bazali kosalela ba peuple yo vandi na poto oza kolia ba semoule oza kotambola na transport ya bien mais ce que Joseph Kabila na gouvernement na bazali kobunda pona kobongisa mboka malembe yo ye liboso ya mikolobi te bandeko wana bazali kosala yango te basali eloko te mais yo nde moto salaki pendant 32 ans bobomi mboka alors que Joseph Kabila na gouvernement na bazali kobunda pona peuple oyo botikaka bango na pasi lelo mboka ezali kosala po ete se développer malembe bandeko il faut tokeba na ba discours mosusu ya bato bazali kolinga koya kolalisa biso bapongi ba discours na bango il faut kokeba nango attention bandeko moto nyonso tu te alobaka ete alingi Congo elingi koloba peke alingi Congo te bato mosusu ndenge bazali wana balingi Congo te mais balingi nde destruction ya mboka na biso Congo parce que moto nyonso tu aza kondima te misala ya 5 chantier ndenge mboka ezali kotongama oyo nyonso azali koloba ete baza kosala eloko te mendeko bandoki nde bango wana
parce que tango ba peuple bazali kuna na Congo bazali ko sepela balobi ah tomonaka ba makadam te na bumbu lelo bacheli biso ba makadam bino boyebi na tango deuxième république combien de bateaux mako misapi na bango makolo beba pona ba mayenzi kota bango parce que bumbu ezali kanga coin ya bazelo soko za kotambola to lati kitoko ti obima na kote moko boye sapatu nyonso te setondi na zelo na kati bato bumbu bazali komona pasi lelo oyo bakonzi ya Kongo ba raisonner bango yo ya lo bayote ete o bazali kosala ezali yango te me bandeko babolingo il faut tozalaka pe honnête na makambo mosusu bato bazali koloba ete basalaki eloko te okomona bango bavandi na poto otango okotalaki bana ya bano bazalaki ete bandeko okomona mboka eza kokufa bango baza kokende baconcert ya wenge muzika mwana ya mpona kaka mwana ya mokonzi mwana ya aza kobima na $30,000 na poche na baninga na ye bake concert mwana yango asalaka te mpo kaka papa na ye aza mokonzi $30,000 baza kokende kopanza yango na concert ya wenge muzika alors que na tango wana bato bazalaki mpeye bandeko oyebi babiloko mosusu ko il faut biso moko bakongole to raisonnaka parce que koko kozala te kaka bato babomelaki biso mboka oyo basalaki mabe lelo mpe bazali koya mpona kolinga kokomisa bana ya bato bakombatant na poto aya tokende kobunda tosala bo alors que bango mutu babomi mboka batata na bango babomi mboka mpe na bango bandeko makambo oyo naza koyebisa bino ezali vrai nga na asi na mona mwana ya mokonzi na kotanga kombo na ete me na yebi abima na baninga na ye bakenda concert ya wenge muzika concert yango ezalaki wapi na moto na bandal eloko ekamwisanga bandeko tango concert ekomi na kati na loyenge mwana mobali wana abimisi liboke ya mbongo ya ba $50 aza kopesa na staff na ye na ba groupe na ye po ete moto na moto akendeke apesaka $50 wana na ba musicien epa ayebisi bango abi bon nazotala bino il faut bambongo wana bopesa yango na ba musicien bambongo wana oyo akosala erreur asali mafia aleki na liboso kuna ke namoni asali eloko te en tout cas nakolandela ye bandeko mbongo wana azwi yango wapi ye mwana pe ya classe bandeko totalaka mosika tomonaka mosika tala bato bazali kobomala biso Congo lelo bien ezali kaka bato bazo koyela biso ba discours lelo Joseph Kabila te moto azali koboma Congo bandeko soki totali bien ndenge Joseph Kabila azali komitungisa ndenge nini azali kolala te butu moi pete peuple congolais a se retrouver bandeko topesa ye maboko bandeko tokeba na ba distraction tokeba na ba discours ezanga tina totika kokosela président na biso makambo président na biso azali kosala nyonso na gouvernement na ye il faut topesa bango maboko tokeba na lokuta ya bato babomelaki biso mboka pendant 32 ans baye kovandela biso na bapoto mpona badiscours ya lokuta bandeko makambo lelo gouvernement Joseph Kabila bazali kosala na Congo bandeko ti Congo banda Congo ti lelo mokonzi moko te oyo apansa mpenza na mboka ndenge tozali komona lelo yango na tozali koloba ete Joseph Kabila azali phénomène azali président oyo il fallait nzambe atindela biso ekala na kati ya Congo mais makelele ya bato bilobele ya bato tokolanda yango te po ete bino bokoki koloba bokoki koganga mais biso tozali kotala moto azali kosala misala ya kitoko na kati na mboka misala ya Joseph Kabila azali kosala na kati na mboka nde yango nde ezali kobeta bino yango na bozali kokoka kosupporter te bozali kokoka ko se saisir te yango ne komisi bino ke bofingaka bolobanga n'importe quoi ndeko Joseph Kabila azali président oyo peuple alingi ye peuple azali kokamwa na makambo ezali kosalama yo za komona na ba image moto mobimba tango esika misala ezali kosalama soki mikoyo bandi kotambola okomona moto mosusu alobi ndeko ngai depuis na botama lelo na kokisi ba trentaine et quelques mais na tikala nanga komona misala ya boite na mboka na biso alors ekolobela bino eloko te alobi bien ke lelo na kokisi ba trentaine d'années na tikala komona nanga misala ya boite ndeko ekolobela biso eloko te tokeba tolinga mboka na biso mingi moto moko te akoya kokosa biso po ete bato nyonso baza koya lelo na poto baza kosala ba rebellion bakombata banini ezali kaka bana ya oyo baperda babie na bango oyo babomelaka biso mboka lelo bakomi kosala ki rebellion mais nzambe akopesa bino occasion te po ete nzambe ayebi ndenge nini bofaire souffraki biso bapeuple congolais
bino bokanisi na tango bino bozaki na bokonzi borezonaka tabana ya bumbu borezonaka tabana ya nani ya masina borezonaka tabana ya kimbanseke sina tango deuxième république banzela nyonso na bakimbanseke banini banzela ezalaki ya kopola no nzela ya bandundu wana ebomi batu boni à chaque fois na radio baza kopesa ba information camion moko balukaki na mai ndombe batu bakufi soki autant bino bomoni place gouvernement ya tango ya ex-Zaïre batelemaki po baloba tokende kobongisa ta po ya nzela ya bandundu tobongisela bango nzela batikala kosala yango te mpona omona ete bato bazalaki na susi ya peuple te mais lelo kaka bango wana lelo baye na poto bakomi kotelekisa biso ndenge nini bakoki kosala po mboka na biso echange nzambe aza zoba te nzambe aza mayele bapeuple congolais il faut biso conscience na biso esala bandeko il faut conscience esala tolanda kaka politique ya bozoba te mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba ba peuple congolais kaka ndenge papa Roger awuti koloba ebongi ete peuple congolais nyonso tout conscience na ye il faut esala po ete mboka na biso se développer il faut yo ye ngai tosangisa mayele po ete to pesa implice na mboka po ete mboka kende liboso bandeko mboka na biso eko se développer na ba discours te mingi bazali kokanisa ete na ba discours ya bato bazali koyela biso po mboka na biso kende liboso il faut mokonzi moko aya yebi nzambe bandeko nani akosi bino ke bakonzi oyo bazali kuna na Congo bayebi nzambe te pe nzambe ayebi bango te nani akosi bino bokanisi soki yo mokonzi ya mboka ozali na nzambe na kati na motema na yo te okoka penza kokanga motema po ete olobaka ete bamilio nyonso to ezali na kati na mboka bodeblokaka yango po ete bokendeke kosala misala na mboka bino moko bomonaki bakonzi ya deuxième république bazalaki kokoka meme faire débloquer bafond te po ete esala misala na mboka ata banzela ya pamba bandeko boyebi ndenge nini batikaki mboka mais lelo komona ete bato oyo bazalaka baministre na ntango ya kala oyo babomelaka biso mboka lelo nde bazali koyela biso bakomi baprophétesse banini o na mboka na biso po ekende liboso il faut mokonzi moko aya oyo ayebi nzambe mpo mboka na biso ese développer bandeko badiscours ya boye yango nde eza kolalisa bato bino bokanisi mokonzi nini yango ata ayebi nzambe aye soki aye kokutana na loyenge ya bato oyo bayibaka babarre de fer ya misala ya 5 chantier batondeli ye akosala nini bino bokanisi soki ake kokutana na bato oyo bazali kosala kobebisa babien privé ya public akosala nini problème ezali nde bandeko il faut koyebisa na moto nyonso kotalisa misala oyo ezali kosalama na mboka ezali mpona babien ya peuple bobebisa te bosala bokolakisa bino bokanisi ete mokonzi nini yango oyo akoki kozala ete azala na bonzambe te kati na ye lelo abanda kopense na pepe mpe babanda kosala bamisala ya kitoko bo bandeko bino bokanisi ete ntango bino kaka moto bozali koya liboso ya bato mpona kotelema o nzambe alobi bino nde boyebi nzambe mingi malamu koleka yango na tolobaki ete peuple congolais abattre meme record ya bato bazali koloba ete tosololaka na nzambe nzambe alakisi biso nzambe atalisi bandeko tomonaka ta bana ya Israele ntango bango babandaki kosolola na nzambe bandeko bazalaka soki nzambe alobi apesi bango plan na suka na yango akomona ifo batuna me papa yo opesi ngai liloba boye soki bato batuni ngai nakoloba nini place oyo nakozongisa nini okomona nzambe explike soki boye ou bien papa yo oyebisi ngai nasala boye soki bato batuni ngai bilembo nini ngai nakoexplike bango mpo na kotalisa ete yo nde moto tindi ngai bazalaka toujours kotuna mais oyo bapeuple congolais okoyoka kaka soki alobi ete nzambe asololaki na ngai abandi kokwakula sa meme apose nzambe question aloba ete yo opesi nga maloba boye ntango mosusu bapeuple congolais bazali basetoma ndenge toyebi ntango mosusu bakotuna ngai motuna nakoloba nini peuple congolais atunaka te kaka soki kaka o nzambe atalisaki ngai ye wana bandi kokwakula na suka na yango mpe bamakambo nzambe ayebisaka bango ebotaka nango mbuma te yango na ndeko nazali koyebisa bino boye mboka na biso po ese développer
topesa na maboko bandeko po ete misala oyo bakonzi ya Kongo lelo bazali kosala ndeko yo kanisi ete soki bazali na bonzambe te kati na bango okanisi banza ba million nyonso tu oyo bakonzi ya Kongo lelo bazali kosala ba million nyonso tu bazali kobimisa po ete tonga mboka yo kanisi soki bazali na bonzambe te bakokaki kosala yango bino moko bozoka exemple ya deuxième république te bomoni te ndenge bato wana basakani na bamilio ya mboka batikali kotika mboka na biso na kao me lelo bato wana lelo baya bakomi baconseiller baprofetese oyo nzambe nde akomi kolobela bango bandeko te oyebi ko bandeko biso moko kaka tozali koboma mboka na biso kongola azali na tubatuba na ndenge ya kosakana te kitubatuba wana ekoti meme na bato bazali komi benga soit disant ba prophétesse ke nzambe alobelaka bango bandeko na koyebisa bino eloko moko ba distraction ezali mingi surtout na bato bazali koyela biso nzambe atalisi nga nzambe alobi te ndeko telema ye yokuna ngai totelemi tozwi implice na biso topesi na mboka totonga mboka bandeko ata lelo tozali koenvie bapoto oyo yo kanisi poto se développer pourquoi est-ce que bapoto se développer po ete nzambe nde atindaki bakonzi oyo bayebi ye nzambe baza kosala na bapoto yango nde mboka se développer te poto se développer po ete peuple nyonso tu apprendre conscience moto na moto azali kopesa implice na kati na mboka po ete basimbani bana ya mboka bazali kotonga mboka melingi koloba te ndenge bato mosusu bazali kolinga kofaire distraire bapeuple oyo mokonzi moko soki aye mboka na biso ebimi na kati na libulu makambo nyonso ebongi donc mokonzi wana soki aye akozala kaka soki alobi bon sikoyo lokola nga moto nayebi nzambe baautoroute ebima baautoroute ebimi banzela sikoyo etongama ti ekota na baregion nyonso tu ebimi bamakambo ndenge te ezali kaka nde bandeko na misala oyo président de la République Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali kosala il faut tosangisa mayele topesa pe ya biso po ete mboka ekende liboso totika badistraction ezanga ntina totika pe koposelanga nzambe makambo nzambe yango na banzi place azalaka lobaka ete me bato bazali ndenge nini napesi bango sagesse intelligence na nyonso bazali na mayele napesi bango pe richesse nyonso na mboka na bango mais comment bakoko faire fonctionner intelligence na bango te na sagesse po ete batonga mboka na bango okomona moto azali koyake bandeko ndenge ezali wana te tosali nyonso pamba mboka na biso po se développer il faut mokonzi moko oyo ayebi nzambe akoya bandeko te koloba ete bakonzi oyo bazali kuna na Kongo bayebi nzambe te mpe koloba ete nzambe ayebi bango te bino bokanisi misala nyonso tu bakonzi ya Kongo bazali kosala lelo mpo na peuple yo kanisi soko ozali na motema ya bonzambe te okondima bamilliard nyonso tu wana bazali kosala bamisala ebimaka mpo ete batongela yango mboka bandeko totika badistraction problème ezali awa il faut koluka ndenge nini ya kofaire voir na bato ete bamakambo ya malamu ozali kosalama mpo na mboka toyeba kobatela yango elingi koloba teke na badiscours oyo bozali kopesa ata mokonzi yango aye lelo bandeko oyo bozali koloba ete mokonzi oyo akoya soki aye nde mboka na biso ebimi na libulu yo kanisi mokonzi wana nde soko aye akozala kaka soki alobi ete sikoyo baautoroute etongama na mboka na biso mbala moko baautoroute ebimi sikoyo mboka na biso ndenge ezali wana nzala esila mbala moko nzala esili te po ete mokonzi wana bozali koloba oyo ayebi nzambe soki ake kokutana na bato bayibaka babarre de fer ya misala ya 5 chantier azalaka na pasi soki ake kokutana na bato bazali koyiba bakable ya courant na butu azalaka na pasi soki ake kokutana na bato oyo bafungolaka bapoubele na bango bafungolaka bafaux septique na bango na moi mpe babimisi mai ya nye ezali koleka mpona koparalyse baninga solo makasi ezali kaka pasi mais problème ezali awa koyeba nde koyebisa kotalisa na bato ete tala mboka na biso mpo ekende liboso ezali boye bino bokanisi bozali koloba bakonzi oyo bazali na Congo bayebi nzambe te nzambe ayebi bango te bomoni wana nyonso to ezali badistraction bandeko bazali kodistraire biso pour rien yango namoni ete mboka na biso mpe moye ekende liboso ezali te po ete tozali kovivre kaka na badiscours moko stationné bandeko nzambe alobi napesi bino nyonso tu sagesse na intelligence eloko nini ezali kozanga bino po ete bosala nyonso po ete eloko ezali kozanga bapeuple congolais ki motema mabe nde eleki te
Tango bato mosusu bazali kolinga meme bazwa nano solution ya makambo ya Congo bazali à 8000 km bazali ko bossa na ete biso ba Congolais tozali na makambo bele ifana no toluka solution entre biso na biso bolingo ezali te kati na biso ba Congolais ko finga na ko tongana Congolais lingi ko mona succès ya moninga na ete na poto soki ndeko na ye azui Congolais komi tuna azui ndenge nini posa kaka kenda meme ko funda ye na mbila ba makambo ndenge na ndenge yangola tozali koloba bandeko babolingo totelema tosangana tozala bomoko po ete toyeba ndenge nini ya kotonga mboka na biso ekotongama na maloba te mboka na biso ekotongama na ba pense moko inutile te bandeko oyo nyonso to azali na posa ete biso ba Congolais mboka na biso ekende liboso il faut kobanda nanu koyebisa na ndeko no azali pembeni ndeko omoni ete mboka na biso ndenge ezali wana po ete mboka ekende liboso na misala oyo nde bakonzi bazali kosala toyeba na kobatela babien wana omoni ntango basali bafaux sceptique totika nanu kobwaka basalite na kati po ete ekozala la république te ekozala pasi ya président de la république te mais ekozala pasi na biso moko bapeuple congolais po ete ntango bangungi ekobanda koswa biso awa ekobanda kokende koswa président de la république Joseph Kabila te soki omoni ete banzela oyo bazali kosalela biso tozali koprotege yango malamu te ezali kaka tozali kose paralyse biso moko kotalisa na kosolola wana nde okomona ete mboka ekose développer mais oyo biso bapeuple congolais makambo nyonso tu meme na oyo mboka makambo ya mboka tokomi kobwakela yango kaka on bandoki on satana bandeko na koloba ete mboka soki ezali kose développer te ekomi o bandoki te ezali likambo ya ndoki te ezali likambo ya conscience ya ngai na yo ifesala po tango bazali koloba ete topesa pe mayele na biso toyeki kozwa na poto awa poto kende kotonga mboka ebele bavandi na mayele na bango awa balingi kokende kopesa yango mpo na mboka te mais batikali kaka o bandoki o boy te bandeko botika babiloko pamba yango ete ekomaka na moma moko ete mundele ntango azali kotala azali komona ya moto moindo azali pamba po ete nzambe apesi bango mayele me bazali yo bino bomitunaka te mindele bazali ya mboka na bango ezali na nini na eloko te me bazali kofaire fonctionner mboka na bango na conscience na bango ya malamu mentalité ya malamu pe bazali kokende kozwa babio na nyonso tu wapi na Afrique na bamboka na biso bazali koya kofaire développer bamboka na bango po nini bamindele basi bakomi mosika na surtout na makanisi bino makanisi bamindele nyonso to bazali na poto soki bamboka na bango lelo ezali kose développer ezali mpona koloba ete bango nde bayebi nzambe koleka bato nyonso na mokili te ezali mpo bamindele baza koyeba ndenge nini ya kosala mpo ete mboka na bango ese développer bien public okoki kobebisa te eloko oyo leta atie mpo ete ebongisa mboka yo kolamuka na butu te mpo kende koyiba yango tala babiloko bokoki kobanda koyebisa na bapeuple olie ya koyela bato bamasolo no mpo mboka na biso ese développer mpo ebima na libulu il faut mokonzi moko aya bandeko donc oloba ete Joseph Kabila nde azali satana pe koloba ete bakonzi na Congo bazali kuna na Congo bango nde bazali basatana to changer discours ba peuple congolais to changer discours to tika kolalisa na pongi na ba discours ezanga tina bandeko bolingo na bazi ete o tozalaki na yango na bozala kaka bisika bozali na sima bango nde tokotalisa bino basango to bombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino